Donc brigade ayibi bilo nanga. Et puis a sali album pe aboa kango déjà ba noter ka ba CD. Asamba na avocat nanga soki senga futa ba droit afuta ni nanga ipo nga na composer kango en tant que moteki bombo. Mbongo ane ko sunga nga pe na vie nanga un jour ba nanga ta balala ta na mwa ndako ata chambre salon. Donc tonga na bimisi ka balu ba ya kotimba mo studio ayembi yango nyonso na biloko nanga nyonso na yembaki. Bilo nya yembi. Ayembi balu ba nyonso ayembi yango ayembi mobali oyo lala na ndenge na yo nga pe na lala na ndenge na ngapo soki papa zwi makango fotia mame yo moko bimaki na salo ayembi pe lisusu na nzembo mususu onga embaka mwasi akoti libala sika lingi kosambela te babokilo basemeki alingi kokaba te lelo ntango bazweli ye mbanda koti na chambre enkolo yesu yaka enkolo yesu akoya te fana na mbanda na ye ja na protege biloko ya yembi deja eza deya protege nakenda deya na sokoda deya na protege voir me bamikanda na otambola na mikanda eza wana deya na protege donc eloko bango basalaki erreur donc eloko nasalaka mwa erreur moke eza na registraka yango na audio te mais lokola deja na protegeaka yango par écrit c'est que mutu mususu ayeba kondima ye te il faut bazelaka audio nango eya ntango sikoyo bango bakei bayembi bakende kuna mpo baprotege batutani bakomi kuna bayesi bababi déjà en tout cas déjà akota a epesi bango vertige na minute oyo tolola bakomi kobenganga nga na boyi makambo kobenga ifo azela asamba na avocat na nga soki esenga afuta badroit afuta ni na ngai mpo nga na composaki yango en tant que moteki bombo mbongo ane koki kosunga nga mpe na vie na nga un jour ba na nga ta balala ta na mwa ndako ata chambre salon eya te bango bazwa biloko na nga bayemba mpo bana na bango babénéficie eza bongo te wana soki esali bongo se justice ya te baoyo nyonso bayebi bayembi kri na nga bayebaka elobi bavoka na nga bakotala bango lettre bakokende bakosamba bakofuta badroit na nga oyo eza babiloko oyo nayemba te mezoya liputa moko tokokabola ndambo mibale tokokabola ndambo mibale nga nabonanga libala bombanda souffrance nga nabonanga libala bombanda souffrance liputa moko tokokabola ndambo mibale tokokabola ndambo mibale nga nabonanga libala bombanda souffrance nga nabonanga libala bombanda souffrance mobali oyo olala na ndenge na yo nga pe nalala na ndenge na nga po tobunda te wana eza biloko ya sika ezoya bokoyoka ngo antu yeba baba na bamama banani bakonda bayibi boyibi inspiration boyibi boyibi bolinga kotanga te bolinga kofuye te kaka koyiba inspiration boyibi banzembo ya bato boyibi bokangami emawa antu papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Eindi Kishasa makambo Eindi bonsoir mesdames et messieurs Eindi na Kishasa Sam Kaza du le nécessaire Papia Pembe Moulanga Pembe Eindi makambo ze belé ya koloba na émission oyo lelo na kozala mwa likolo po toki nango likolo Nazoyamba en tout cas pour la deuxième fois en tout cas aza garçon oyo auti dans le néant garçon moko anote kana ba bonbon asali ba cri na ye ebele et ningisi monde esali succès koleka ba musicien ebele na Congo awa na lobaka ngo po e engagera nga moko alors asali ba cri na ye evandi pe ana ba cri ebele pas esali na motema batu ba musicien bakomi koyemba koyiba ba cri na ye moko bazokotela ngo ba studio mais ba opesa ye ata en erote yango nga Sam Kaza du le nécessaire na yambi kolo makambo kolo histoire en tout cas avec ye dobeta masolo ayebisa biso nani ayebi ba cri na ye nani ayebi banzembo na ye
akufa te aza vivant ye to betane masolo na carte émission oyo mbote mingi na Manex Chimpoki le cash mani mbote mingi na studio kitoko oyo bato tu ya bandala bato tu ya ville oyo bakota kotaka studio Kishasa Sono et pas Mara musique Diditi en tout cas mbote mingi studio ya kitoko place il faut bosala la bason ya kitoko hein solongo sala son ya kitoko il faut que na studio wana mbote mingi na Malela de London le champion Manex Chimpoki cash mani pe Nicole Zaina voir la force tranquille na telle la musique na moni Moïse Samnani Poche Muzindo Jimmy Chovu pe DJ Abdul Oyo aza comme manager en tout cas pe ba artiste belé na fiesta na moni on appelle sur beauté j'ai dit bonsoir en tout cas bonsoir Sam le loto ke non ka likolo bonsoir Sam le nécessaire vraiment na sepeli mingi comment na yo appel na yo selinga pasi pe le lisinga makasi problème ni là donc papa nde naza na comprendre tout monde ana na kata studio na kata studio pe na naza ko s'enregistrer naza ko s'enregistrer donc kala mingi te donc bana poto bana monde entier Congo mobimba donc bo sentir en tout cas bala okosa to bango na oyoka en tout cas misu babimi menga yo boyoka ba inspiration nzambe ebima pa na inspiration na mona 600 cris ona obwaka mais anga siko ngana na wela na musique te ngana za na musique te ngana na théâtre te ngana za comédien na sa musique comédie oya komona mabetalier nazo sa ba critique nazo yemba makambo mona na kin na yemba na makambo mona na mboka na biso donc kala mingi te boyo kanga ba o ba kosi ko yiba lokuta bokosi bana kin wana ezaki nango extrait na betaki baluba mais ma bomba mieza bokoyoka biloko bana poto bokoyoka ba inspiration na bisa bino awa bokoyoka ngo na boyango na boyango awa somo te tikiti boyibaki bokangami emawa bokosaki koyiba bokanisaki wana yango bokangami emawa en tout cas mwasanda kwandimaka oya makangwa ndimaka papa mwasanda kondunda mwasanda kopondu mwasanda kumatembele oya makangu bansoso bangombe bantaba mabongo bampiki bamboto ninganza makaku bansombo mikila bangubu bapijo hippopotami en tout cas wana nanu wana biloko o ezoya lile oh mwasa moluba lokola bebe nge moswahili lokola bebe nge motetela lokola bebe nge oya muyaka lokola bebe nge ya mokongo lokola bebe nge kasi oya mungala lokola bende ku baori keteko awangana ya babiloko so ya bokoyokanga vraiment en tout cas nanya ibi bakri na yo vraiment na so regretter nazo rebana poto oyebi ke tolingani te congolais azo tuba congolais mbanzi na mutema donc brigade ayibi biloko na nga et puis asali album pe abwaki yango déjà banoteka ba CD donc tonga na bimisika baluba ya kotimba mo studio ayembi yango nyonso na biloko na nga nyonso na yembaki lo nyayembi ayembi baluba nyonso ayembi yango ayembi mobali oyo lala na ndenge na yo nga pe na lala na ndenge na nga po soki papa zwi makango fotia mame yo moko bimaki na salo ayembi pe lisusu na nzembo mususu onga ayembaka mwasi akoti libala sika alingi kosambela te babokilo basemeki alingi kokaba te lelo ntango bazweli ye mbanda koti na chambre enkolo yesu yaka enkolo yesu akoya te fana na mbanda na ye no ayembi nyonso oyo baextrait nga na yemba nyonso ya yembi yango me abosana ke mbabola eza na seme nzungu ya monene ya likolo na kati ya nzungu bayebi biloko eza te bazela bakoyoka pena en tout cas bien pa oyo yanga komo nango eza kindunguzika
donc rythme kindunguzika album comme nango kindunguzika donc eza bapilipili ya mike eswaka makasi wana donc eza rythme congolaise bon preuve ane ke bokoyoka na kobeta yango na kitiakatiaka na bambunda na barythmitique mwa moke donc ekozala mpena donc na forme mpena folklore mais moderne bana poto bokosentir en tout cas na mboka na biso loi ezalaka droit d'auteur ezalaka pourquoi pas olobi wana 600 cris okamatika 600 cris yango oke nango pona o protéger yango teke non soki mundo ayembi ayibi cris na yo lokola o protéger yango bakolandela yango pourquoi sala yango te déjà na protéger biloko ya yembi déjà ça déjà protéger na kenda déjà na sokoda déjà na protéger voir même ba mikanda na otambo na mikanda za wana déjà na protéger donc eloko ba mbasa ke donc eloko na sala ka mo ere mukeza na registra ka yango na audio te mais lokola déjà na protéger ka par écrit c'est que mutu mususu ra ye ba ondima ete faut ba zelara audio nango eya tangu siko bango ba kei ba yembi ba kende kuna po ba protéger ba tutani ba komi kuna ba si ba wabi déjà en tout cas déjà à kota a et puis si bango vertige na minute to ba komi ko benga ngana boy makambo benga il faut zela asamba na avocat nanga soki esenga futa ba droit afuta ni na ngai po ngana composer kango en tant que moteki bombo mbongo ane ko sunga nga pe na vie nanga un jour ba nanga ta balala ta mwa ndako ata chambre salon ya te bango ba zwa biloko nanga ba yemba po ba na bango ba bénéficier eza bongo te wa soki sali bongo c'est justice ya te ba onyo so ba yebi ba yembi cri nanga ba ye ba ke lobby ba avocat nanga ba otsa bango lettre ba okende ba osamba ba ofuta ba droit nanga na fanda na ba musicien na fanda na ba star ya mine na mboko oboyebi ubumuna nga na bango depuis na botama natika jamais komona ba appel ezokota en désordre appel ya poto ezokota ya Londres ya Canada partout pendant kobenga mwana mobali oyo star oyo apeme nanga na mona ba appel non et puis félicitations na moni oza en Gucci et puis na moni Slim ni comme konzi okomina ba Slim papa kasi koyo papa au moins moment o na banda oteka bombo soki na banda kola soki na banda kola tete za po na passe en Slim Gucci na salaki na makoki wana tetalaka moteki bombo mais tellement naza motu et puis nazo tambola en place à bateau ezo senga fona za quand même propre bato pe ba yeba koyamba nga bien yango no moni o eza nango bilamba mais nga souvent na lobela mingi pona bilamba te nga na oloba ne na mutu d'inspiration na mayelo nzamba pesi biso elamba c'est rien mais il faut des sagesse bagage inspiration nde yango to na posa po so late lamba mais so o créer te o lia te na mpe mindele ba be sa ba interview mindele ni yona ba mindele ba ki ko sanga ba interview ba poser nga ba question ndenge ni na komaki na idée ya kobimisa ni révélation ana donc pona bango ba benga za révélation ba bi donc ya makamora minene c'est qu'il faut ba kotsanga na livre donc ba makambo belé ba poser nga ba question na défendre bien ba tali ba bi meyo za tête donc vraiment ça qui to mingi alors tangu déjà moi da mindele ba ko ya kolanda nga ko sa ba interview ba ni c'est que ela ça eloko a bene yokani alors lokolo lobi brigade sabati aibi bakri na yo c'est que magasin kangi biloko sili mais papa biloko to kanga magasin jamais biloko sili te yé au moins na oyebaka série o sala na audio te mais ba émission o sala nesi o to sala na yo ba biloko to yemba date izali ba tout temps o kende ba mo ke non en tout cas biloko neza ya yo te biloko za nga po biloko wana na yemba depuis 2017 balou bana composant na 4e mois 2017 l'internet bandi ko leka ti papa Molière aye ko zwango na 2017 na bimisa na 2016 na 5e mois papa Molière aye zwango na 2017 na 5e mois c'est que ça allait une année avant yo moko manager DJ Abdul yo moko papa Molière yo moko na ebité oza combien de manager papa Molière ada manager na ngate papa Molière ne mutasalinga na yokana naza reconnaissant na ye vraiment na otiki obosa papa na te yango na ebisa papa Molière ata za na fête ata ni na benganga na oya ko jouer même so ki ba lobeke no so yo jouer ti caché ye pas au pourcentage za bongo to bati okose ya papa makam papa bato ama papa lobaki akoedenga abimisanga na koma likolo nde ba artiste musu ba koma mais papa n'a jamais écoute au contraire papa nda kabela anga so azana ngwa kabela ngai numéro de téléphone ni juste pour na bato balingi ba soutenir
soutenir pour dans studio. En tout cas, azana studio. Nayoka ba son. Mais moi na mobali oyo artiste oyo beti musique oyo za studio boyebi. Oza na besoin libanga olingi oyebana, olingi koma député. Yango yo bobenga ye numéro plus 243 ya Wili Moucheni plus 243 85 26 61 104 85 26 61 104 ka code mboka ya Moucheni wana so bobeti yango bote su ya Wili Moucheni obeti yango lisu 81 481 60 60 81 481 60 60 wa numéro nanga bande konyo sa poto so bwana posa mabanga yango wana posa onini yango vraiment ngana sana ngantuka mususu na za artiste na bando ya sika na osenga na mabanga belete bambongo mingi te mais o mbongo monki antuka ego sepesa antuka tinda na kombo na yo na kubwako libanga na ndenga bien. Question moko ya curiosité. Loba. Balobi ozu mwasi moko ya poto ya mindele donc comme la base belé papa parce que na ba succès nyo suzana ngo o girondeli yo kasi ko yi na base mindele vraiment o landa na nyo. Te. Nga zala mwasi te. Nada na mwasi te banda mwasi nga kenda ti le na fanda penane na za nzete penda ko telema. Donc eloko te nzeta ko telema papa. Donc ataba o ba olanda po ba séduire ngelo te na fa non na kangi mutema na ta non parcours esira na okende ozomona eloko na swa ki on a facilité te po na koma ti na niveau ezalaki donc grâce à Nzambe donc le roi Nzambe asalinga grâce wana fona luka penana na saisir opportunité ana c'était côté élément c'était devant caméra ozo rassurer biso osali combien de temps au monaka moi cité. Bon, pour combien de temps na umeli na zo vivre na après bon wa eza télévision matsape kitsa wana rolo la télévision te pour moni biso batu to zalaka na ba vie na biso à part bon moni to aneti vie nini vie privée na biso eza makambo lobango te mais ba ibakena na moi cité na tanga moko nazo bunda po lobi na za pe mutu ba appel nyonso na mona basi bon ba appel mingi bazaka ko encourager nga ba opianga ba conseil vraiment na za ne sengo mingi surtout ba mama ya poto ba otika nga te nyonso après 30 minutes conseil après 30 minutes conseil ba papa pe ya poto vraiment bazo pesa nga conseil na o sepela mingi. Alors, Sam Kaza de le nécessaire, dans notre lien émission, parce que phone, hein, on a mis la main noire sur mes choses, sur mes trucs. Bah, il va y téléphone en tout cas 243 82 39 34 977. Donc, beaucoup de messages belé pour récupérer le numéro de Binoso. On a noté parce qu'il y a un numéro. Alors, en tout cas, tout comme il y a souka ya émission à Bisso, tout comme moi des choses me avant au lancer, tout comme nous. Pour ils est vrai, batu bayoka va sentir les choses qui magasin gagné. Vraiment biloko ça lango belé. Libalo beta kitolo wenza sachet. Wana za biloko so ya. Libalo beta kitolo wenza sachet. Mobalo tuta kitolo mbande belé. Libalo melela kimbondo wenza butu. Mama biloko kobela bana bakonimba mama Sephora la muka oliya mama Jonathan la muka oliya mama Avenir la libana bakoliya mama Mulile kochoza kotuta pondu mama Avenir la lio dongola madesu mama Mama ya Jacob ale musuni nanga tufi na yo nyama oyo mwana bolole omoni ta venir lali kaka likolo ya lokoso na bino ya kuwelela biloko boya kolamusa bato en tout cas biloko so ya bokoyoka boko sentir nga comédie za awa bokoyoka ba biloko musu Kinshasa eko ningana Baminere bako dansuka Ba sheri bako denda Ba mama bako tomboka Ba papa bako silika
bayaya bako kanga kanda bavoisin bako dongola dongola bako kengela yoya yoyo tongo etani onika monoko te liputa na tolo okende kotongo kotonga te kotonga bino baminere matoyo elekaka moto te bakomisi yo na kelasi oboyi bapekisi yo zunguluke oboyi lelo kumbi mukumba toyokeli yo mawa lobi oye na mokumba mususu kamata ale telengana 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 na mukumba na yo telengana na mwana na yo en tout cas voilà nzambe nebite osabe poigniko papa nanga pourquoi tu fais ça vraiment bon eza inspiration hein inspiration eza belé tellement belé nana biloko belé mingi aka ba concert mais en comédie donc naza nga musicien te ba musicien boye babotika la place na bino ba musicien chama otika omona en tout cas awela ki musique te nga naza nga musique comédie ezaka ba mama ba lembaka ba fanda na ndako soka tie CD en tout cas et au ça moi jardin et au savouer bango c'est tout donc naza Nico nazo pesa kaka mbote na ngai na Zacle de Mola le Mola DJ Abdul DJ Viris hein na pesi mbote na ngai na de Chris Kalema Mose Jeff na pesi mbote na ngai na ba maître o ba kengela ngai hein maître Tirbo oza ba maître na maître Tirbo na zape na nani na Olga champion Olga mabanga compétition donc petit ana do na mukeme na mabanga makasi bango nde ba soutenir ngai bazo batela nga à part ça na pesi mbote na mama Vicky Mabanda na pesi mbote na mama Vicky Mabanda na pesi mbote na nga na Yannick Noah Kasalix na pesi mbote na nga na Tito Orange hein na pesi mbote na nga na mon général MB mon général na pesi mbote na ngai pe na ba fan nyonso baza na Zio ba soutenir nga no baza na Montréal o ba soutenir ngai bon na pesi mbote na Yves Kabemba hein kolo eni Congo Mikili ebela ba mbote papa la soza kitoko donc na pesi mbote na nga na mama Mimi Mbodo hein na pesi mbote na mama Tété la baronne de Genève de Genève hein na pesi mbote na nga na mama Kilunda Nzinga hein mama Kilunda Nzinga hein na pesi bela mbote mama Kulutu hein mama Kulutu na pesi mbote na nga na mama Clémentine Kilunda hein na pesi bino nyonso mbote donc na pesi mbote na mama nani mama Mafuta So hein manager na nga na France na pesi bela mbote donc na batu nyonso na pesi bango mbote na pesi pe ya Nico na Londres papa na Junior na pesi bino nyonso mbote na pesi pe mama Zaï na Mvwama wasala anniversaire en pyjama hein batu bolala na bambetu na anniversaire donc wana esalama te na kini mesalamaki epa na ye na pe mbote na Héritier Watanabe na pesi mbote na nga na Wellington na pesi mbote na nga pa Macintosh Macintosh wa mutu na nga na pesi pe mbote na papa Chéri yokani na pesi mbote na nga na président Deo Kasongo hein oya nini ya Benz ya sale nini show Benz na pesi bela bambote batu nyonso basepela na nga wana bapoto baza wapi na obwaka bino po na tikale au moins na 1840 émissions na obwaka bino mabanga boyoka mabanga na bino bobanga te. Merci Allonge Céleste choisi matata. Manek c'est pour que le cas à Chomani, Ake Monsalomu, le Neomar congolais, sans oublier BM, Bernadette Thomasengo, Moïse Samnani, restaurant La Fourchette, place Photo Kendaka, Maman Rachel, Rachou, Fiesta, Boato et Kangi. Le petit restaurant Alpha Tikonda, Junior Kalonji, Oasis, Namoni Pe, Moutoumona Makasi, Elga Elegancia, Onge, Oisa pour nous soutenir, veuve, banamike, orphelin, donc. Merci à toi la grande dame, vraiment, donc on a évité.
sans yo vraiment en tout cas mais merci pour notre soutien na yo donc alors pour nous kabala pour tout le monde suka Nico Mokonzi le cameraman professionnel Nicolas Karine Mokonzi moi le suka o ezaba biloko ona yemba te mezoya Holy puta moko toko kabolanda mbomi bale Toko kabolanda mbomi bale Ngana bonanga libala bombanda souffrance Ngana bonanga libala bombanda souffrance Liputa moko toko kabolanda mbomi bale Oh toko kabolanda mbomi bale Ngana bonanga libala bombanda souffrance Ngana bonanga libala bombanda souffrance Hey mobali oyo Oh la 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 ndenge na yo Ngapena la la na ndenge na nga Poto bunda te Waneza biloko asikezo ya boko yo kango Antu Yeba baba na ba mama Banani bakonda Oh Bayibi Boyibi Inspiration boyibi Boyibi Bolinga kotanga te Bolinga kofuye te Kaka koyiba Inspiration boyibi Banzembo abatu boyibi Bokanga miye mawa Antu Tindi Ya Papa bomi mama Ya Papa bomi mama Abeti mama nzete Papa bomi mama Ya Papa bomi mama ntu Eza babiloko zoya boko yokanga Landa tozoloko ta papier Elengi ya Congo Glodidi asika La mignonne La mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata